Maman Chaco a koufi azana na kati kuto mort non ba memi été mais ils a ba comédien musu olela aza ko interroger ba ninga no baza ko lela bazo solo là parce que na misu ba bi ke matanga ya Maman Chaco e komi nango barbecue yaya na ebisa yo ndenge na banaki ko kanisa yango na moni sur place ake kuna bato bazo lela bato leli ya wa ko ya Maman Chaco mais après ça va ko le oui sur na barbecue na ba affecté et puis ba ebinga très bien. Après ça va qu'on les mbalamongo na terrasse. Si baza wana ko bakaro et puis bakaro les belé bakaro na bangote ba ko louer. Et puis la songi Maman Chaco botate. Ngana et puis na zo tonga artiste et lui bien moté. Liwa ngol sango wana tango joua ki onani. Oka ki mbengeni. Tozoki makasi maman na ngai Chaco ce n'est pas n'importe qui. Voilà. Chaco azali maman oyo asali musala mingi. Quand on va causer les venga de ce macambo, on va causer les pembata sur la macambo. Ça là, il passe ma casse. Il y a une maladie. Non, papa, boye mutumba ngo akufa. Alors comment ba lo ba ke ko kufa wana eza négligence à hôpital. On a pena ko ki ba négliger Maman Chaco na hôpital wana. Eza na ngobongote. Eza na ngobongote. Nzambe so alinga longola mutalongola aneka moto. Ça nous étonne que Moutou Azali, ambassadrice du cinéma congolaise, a Koufa Kagaboye. Toko c'est la PHG Batmakambote, mais que ce soit négligence c'est Zalaki. Mère Mona Banda Vanda Kiboye, elle a touché mère 16h, mère a Okomaka Gokoma, Tebelo mère a Koma quitté. Et elle a quoi testament. On a nini, bazo et la kaka mbongo, pour traiter Moutou. Chaque fois, parmi les cofondateurs, il y a un groupe Sans Souci. Parce que le président Sans Souci, père son âme, papa Nabiso René, Imbanseke, Naye Chaco. Il y a un groupe Sans Souci. Tout le monde qui va venir, pour personne comme un musicien. Chaque fois, on a venu du stade. Ça, déjà, on a combo, il y a Moutouté. Il y a Solo. À 20 et combo, il y a chaque dia la thé. Mais bango moko ba comédien ba ça ba chaîne télévisée na bango ya YouTube to mo de ba titrage à mabeo Maman Chaco ba filmer Mutakala. Ça a prévu il faut ko filmer pardon ko filmer Mutakala. Ils en sens ils en sens Ozo comprendre ba to bon ata ba bi réseaux sociaux to ko landelo to ko kanga yo ko kangama. Aussi TV kuna to mo na théâtre émission ba musical, political, chronical, sportical, karatécal, news on a rosé, news TV. Bonjour, on a fan sur RNC News Télévision, toujours quand la cadre pour informer Bino. Bonjour à Mira Kings derrière la caméra, bonjour à la patrona, bonjour à l'homme qu'on appelle Monsieur le DG. Bah fan RNC News, vous voyez que tout ça na day, tout est qu'on perd bongo maman nabiso, ba nabiso ya théâtre, ba nabiso ya cinéma et RDC ou à bongo Maman Chaco. Là on est au tika biso mukolo le 15 juin. Alors toujours quand la cadre ya kolelaye, toujours quand la cadre paye pour informer Bino parce que n'est pas Bino toujours branché na kati ya RNC News Télévision, vous allez jamais décis na ba information nyonso sur toutes les actualités, vous ne serez pas décis. Aussi longtemps moi Moussa na bino na zaliwana. Alors to zali bongo na commune ya na quartier ya Yolo pardon, to za bongo na kati na libanda ya studio et pas iwapi ba comédien ba sangani ba za ko yemba onzembo pona hommage ya Maman Chaco na kati ya association ya Tokanisa. Biso sobi ka Tokanisa wana ezali bongo pona ba acteur nyonso bakufa bayemba ka banzembo barandaka ba hommage. Mais non pe Maman Chaco ne plus Tokanisa ba sangani po bayembela Maman Chaco nzembo oyo za bongo pona hommage na ye. Alors eloko moko to regretter bandeko na ngai to yaki awa to moni pas vraiment ba comédien. To zo comprendre te ba mo ba ma mususu en réalité biso pe to mo na ma mususu. Otala Maman Chaco aza maman moko ata bozana ba rancune entre vous. Mais tant que bo sangana pona Maman Chaco fo boya. Parce que de témoignages tu vois que maman wana ki mingi ko pesa ta conseil bandeka ko seka mais to regretter na studio to ye to moni pas vraiment ba comédien belé ba yete to ebité ni ne sali bongo bamusu baso yemba na bandenge na bango tozo comprendre ce que za nini nyoso boyi ko sala eza nango pamba même banzembo ezaka ka tokanisa ne bino mo bolobi Maman Chaco ne plus. Donc alors nyonso ba rumeur o ba mésentente entre vous botika loko ngato lo bana tena ya ko yemba kuna ngalo yemba ko tenga ko yemba ko te kuna non ça ne sert à rien Maman Chaco azali souté batu ba vivana Maman Chaco ya ki mutu ya ba rancune te
Maman Chako azaki mutu moko ya kimia, azaki maman moko ya calme. Alors to lela ye pe na kimia, organisation na ba organisateur, bo sala organisation malamu. Je sais que organisation les camarades parce que ma Chako a sa jeune fille qui est c'est une maman et tu sais que le gouverneur na biso ya mboka a aidé biso vraiment toujours là a fait sa biso espace oyo to exposer ma Chako même pendant 2 heures du temps parce que ko le gara bongo tetala kaka grandeur ya mama Chako nde ezo peser grandeur nde eza vraiment ko peser yango to yaki a message comme la ki biso ke association to kanisa lobi ba koyemba nzembo pona hommage ya mama Chako bayemba pona pululu bayemba bato oyebi biso nyonso et maintenant lelo bazo yemba nde pona maman Chako moi ba ndambu ya ba komede to kuti awa to so bango toujours kana cadre ko informer bino to yo kapé ba vie na bango to yo kapé eza na kati mitema na bango to kapé peut-être raison nino et salut que ba mususu to kuta bango awa te c'est parti voilà ça bonjour Nga bonjour tenga mimi lingala Mbote. Mbote. Bonjour Neza Mbote. Ah ouais. Mes condoléances. À vous pareil ou bien début nous trop à vous autant. Voilà, tu vas perdre maman Chako, oh azali lokola, maman azali lokola maman Ngozi na biso na RDC nde to solo ba. Monument maman Ngozi, maman moko ya munene ça na monument ouais. Donc ya maman Ngozi na biso na RDC. Azali maman Ngozi wana tala. Obo no liudu wana eza association bato basala basangisa ba mbongo nde baluka eloko wana po ezala bongo. Maman Chako aza plus que ngolio no zoloba. Que son âme repose en paix mère nanga mena biso aza plus que ye. Osomona mukolo l'état na biso ezwa disposition ya côté la biso ba matériel ba place à tournage ezala limité te maman boka moi bilo biso ba congolais basala tango bando sala maître bébé oui maître bébé ouais notamment botamité peut-être bon excusez-moi ba tout na journaliste cette question mais au cause à moi na ya nini 95 ah non botamité maître bébé biso total on a ba 10 ans ba 80 quelques wana série wana maître bébé a pété pena pande briselando beta kosomi chopa bimisi bo tota da série maître bébé otala mon antous ezali pena ba maman Chako ba travailler ba mon pépé ba linga ba maman za munoko boy maman noko Mami Waso mami waso ko tout pas mami waso que son nom repose pas un peu le sous maman noko tota na groupe salon po ba maman waso bazaki na groupe nzoi mais tout ça bana miki metondo ba déjà ba makambo ko liwa ngo sango wala tango zwa ki onani oka kimbengeni te na boya ki onka nde ba kosela venga dus makambo nde ba kosela pe mbata sela makambo ba kosa ki ngonano donc na boya ki ngonano pona bongo et après nabi bon information il y a vrai nous n'avons pas 5 personnes pour 5 personnes ba pena bato nanga pena ndi na zala kala bango mama epela Nzuki Batista Koko Seigneur masa nanga Dudu Supu vous comprendre masa nanga Dudu Supu na Sudiata avec bato pena na cause information na benge pela epela tanga confirmer nga na bi ke le kwa zan déconner mutete là na biso na bande ko letele nga ngole ponga le amimi ka pondo mai bon bilo wa chambre fois de témoin petit silimbala moko ko pondo pena biso baluba na ya pondo baluba na fufu pena masango a petit sili choc maman na choc ya mo biso mibale to kufa na AVC avant so za mobile mo linga mingi na peso conseil ko meka ko boya ete poko kufa na AVC comment se fait-il les akutu mutata beli to linga to kende to tamboli ba maman Denise maman Denise Nyakuru et aza maman na bana azandenge mona maman Olive Lembe papa na biso Fati Beton Félix Antoine Tshisekedi Chilombo azandenge mona Raïs Kabange ozomona ke bayi pena ko kota makambo donc to linga to luka to landela pena merabika mais ça babilo mo beti maman papa alors to bato lo bakwe ko kufa wana eza négligence à hôpital to msu bazo lo bakwe car tu wana ba pesi bino artiste bazo valoriser en hôtel na hôpital eza nango bongo te nzambe so alinga longola mutu alongola ne ka moto voilà on comprend hein nzambe nde mutu ka mutu alongola moto ponga na bandoka ko lianga te voilà obike ngana ebike nzambe nde atinda biso nde tokunda ba parents voilà oh biso nde photo kunda okundi pena parents na ndenga bien oleke parents kunda yo siko théâtre zo kunda nde nini et ça na honte makambo ba congolais ba loba ba kanisaka
Vous comprenez? Oh, Moutakoufay, Bakene, pas maman livre. Vous avez dit qu'il y a comme qui a 9h, bah Simbi et 16h. Oui, information qui n'ont vrai qu'il y a comme 9h, 16h. Nous ne sommes pas où, mais la paix bon à profiter. Mais ils ont qui nzamba lingaki. Mais bateau ba yebi passe à mine wa bana tona nyoso so ba yamba ki etaka ko ki avant. Mon pe ba mère moi HP, mon pe ba mère ba kompe na HP moi quand ndenge za elaka. Pour ça comprendre des cas ndenge za elaka. Mais déjà nzamba tiki satana longola mutuna mokili. Vous comprenez? Les attentes Nzambe à Sengi et à la Bongo, que son âme repose en paix, tout le monde a propriété qui n'a pas de mère bijou. Pour mère on a so moni argent dans autres on argent pire. So moni au jaune bino benga ba or wana or pire. Or pire. Vous comprenez? Donc mère on te trouve moni na ba fantaisie, elle était vraiment très propre. Alors à ton moni bien na studio na cadre d'association Tokanisa, bozo yemba hommage à Mama Chako. Mais na ebité babilongi musu no to monité bo yemba ba association par association to bino no. Ba MBP na poto ba MB. Na ebi ki ba président la DSOB ba yemba, ba président Saïs ba yemba. Ba vient na Lombe, président Lombe, ba vient na Bodo, président Bodo. Banzuki Batista, leader à Moufoudé, Mobala Pembe, Aya Royemba. Nabi ke bato belé bazan poto ba kimbanse ke ba Vengadios, ba Jani, ba Po Firenze le parfum de bon odeur, ba Jani Verchach, Fay Mubiala, ba Ans Luzolo, ba Meta Pinga, ba Mere Vala nabi ke belé pende bazan kona ba chacha de ba voix pour na yoki de voix kimbanse ke ha. Aleli abia Jackie na ndimete ke yo. Comprend ndimete ke po yemo abi ba bon moment ba passer na ba groupe nzoyi. Eza makambo c'est Toko c'est la PHG bat makambote mais que ça soit négligence ezalaki. Négligence. Négligence ezalaki. Alors poni bino ba artiste. Ba yeb so bazalaki kuna na cadre so que ah mère mona banda vanda ki boye. Ba ko toucher 16h mère okomaka ko koma tebelo ko mère akoma kité. Et elle quoi testament maleza quoi testament. Donc testament bandeko na kotanga na kozongela ye maloba ya Mama Chako baninga na kotanga na kolele nazangi na mokili binemi bolesinga poison niembo na sala fiere wapi mokili silisinga lolendo lelo na ndimi. Voilà, ça vraiment mawa, ça m'a choc vraiment, surtout na bino bateau yo, boza qui peut moi temps et bien pas na théâtre. Alors bateau la organisation. Ça peine pour ça organisation Mama Chako et ça la ma pena, le ça na ba désordre tout le quoi de tout monde na na ba matanga ba artiste. Matanga comédien nini ça. Matanga ba comédien nio to yo kaka ba kake beta ka to ka ba désordre. On a chiko polulu te. Oui, to mona. Élégant. Moi ça la mais par rapport les on a vu Mundweri. Ouais. Monde les gars qui toko. On a vu sans souci. Valeur ya Mama Chako tout le monde on organise. Oh comment on a pas azam maman oyo na habité na koko expliquer ndenge nini. Maman on a ba tokenda ko tourner biloko mo boy molekinzela. Mère a bossani chambre oyo yazaki ayekota na chambre biso zaki. Ngam la bombe. Ezali ba kabola ba chambre. Pour ba tumso ba ko Didi qui n'en a tongaté mais tokene na ba concert Didi qui n'en a biso maman na nga masi ya nyimbo ya sasa nazo confirmer yo to mona ba suka na banda ku to vanda pena mutu na donc mutu ba personne ndako mona chambre mona salon to vanda to sala eloko suka mère aye alongola pena teni atikala na cycliste moko alata ba soutien gorge mena so tanga sko na ki mabie l'artiste n'a pas de sexe. Voilà. Tenabi maman na cause ko so ba beto zo kima okovanda wana parce que taba maman mo biso to revaka bango to rêver bango ce que zo jouer na ye oyo lo ni to bimisa po mama benga ngata lika mususu déjà très na douleur mo boya papa mbayemba ngo douleur na motema na préféré na la obatama no ki baloba balarme alors ba comportement des artistes ba bandio déjà ce que zaki biso to bandi ba miniature ya mabe to bandi ba titre ya mabe ba linga ba loba mais bango moko ba comédien ba sala ba chaîne télévisée na bango ya YouTube to mo des ba titrage ya mabe o Mama Chako ba filmer mutakala na mort zo mona des ba titrage ya mabe na ba chaîne ya bango moko ba chaîne na bango peneza okanga blague te ezaya kokanga po mama bongo akufi aza na mort po mutu na mort bakotisaka mutakala dezaka prévu fo nde confirmer mukoko pardon ko filmer mutakala ils en sens
Ozo comprendre bato bongo atabobi réseaux sociaux tokolandelo tokokanga yo kokangama. Oso ki biso to check ba titre na o ko fati. Ko bango moko. Te soki pe yo saki bongo ngai na ngana luko na violer yo soki yo saki bongo. Ba na violer pe na filmer ke ngam to na violer pe besa. Nanga salango. Soki yo chaki bongo. Mais le rosa botono na ko violer te na solaka na ba parents no ele kanango bien. Voilà, merci beaucoup. Merci. Voilà, toujours quand na cadre ya Mama Chako, ndi na msaki bino ba fan ya Ronsi. Tout ça en plein studio na ba actrice na ba acteur o ba ebongo ko yemba na kati association ya Tokanisa, ba so sala hommage pour na Mama Chako. Il y a déjà de comédiens qui sont ici et tout ça bon on a Papa Liberté, bino mo boye bikara donc ils ont tellement pas c'est tellement choc aux humains, on n'en peut rien le cas ba comédien ba yé ba zo yapé tout ça déjà bazawa toujours quand na cadre ya rolobela sur chanson ba zo yemba et hommage à Mama Chako. Papa Liberté, bonjour. Oui, bonjour maman. Mes condoléances. Merci. Choc au Bozui, comment expliquer ça? Bon, choc au Bozui et Zali, la douleur quoi, la douleur est affrontement. Attends moi si avec ce mobile na yeke, papa n'a pas passé ma casse, n'a pas passé à tout bêta boyen. Le mobile a koyo ka monter ma passe, mais au moins si a yoka, et puis kara yemoko. Bato na mona kara biso boyen. Mais tout ça na douleur oyo na monter na biso, c'est le quoi douleur affrontement. Au moins si a boté la ka. Tozoki makasi maman na ngai Chako ce n'est pas n'importe qui. Voilà. Chako azali maman oyo asali musala mingi. Pendant 1972 Chako a bandi au sala télé dramatique. Alors azamoto oyo azon mérité par honneur, par hommage et belé. Ça nous étonne que Moutou Azali ambassadrice ya cinéma congolaise akufa kaka boye eza pasi et bonga kito mona ke alai na mbeto hôpitalo batu balobi ke espoir yate munganga sombi kisi alobi ke non boso makisi te parce que espoir yate peut-être mais moto akina makasi na ye moto a tourné peut théâtre vendredi pour akufa mardi en tout cas il a les camoins c'est en donc eza boye moi il y a 6e mois ils ont moins monté pas nangaï parce que sans souci à Koufa le 23 juin 2009 chaque fois Koufi le 15 juin 2021 alors maman nangaï chaque année tu célébres quand mais moi sans souci tu sais le programme qui le 23 juin oyo tu es cimetière sans souci parce que tu sais là qui est mausolée qui est dévoilé chaque fois qui est informé fallait que naïe mais tu regardes 8 jours pour que chaque fois couper les 15 maman elle comme passé chaque fois parmi les cofondateurs il y a groupe sans souci parce que président sans souci père son âme papa Nabiso René Imbanseke naïe Chako les basala groupe sans souci donc groupe sans souci tu coupes le sokoto moko ba président Nabiso donc tu coupes moko bien encadré Nabiso moko bien mutu ya zalaki lokola mangolé na nzoto Nabiso maman nanga toujours bakaka mais dans les camps ya sengote les camps ya santé ya manangai ya on a senga na gouverneur Nabiso Jantini Ngobila Mbaka papa nazo CCT koloba nazo lobaka kaka to mona ki ba venir mususu po peso kwa ba musicien chaque fois on a venu du stade dans combo ya mutute ya solo a venu du stade eko koma combo ya chaque dia la te a venu du stade wana voilà merci na sengi na gouverneur yo zona pouvoir on a papa nanga Jantini Ngobila ya solo oya ko moyo ka message oyo a comme c'est papa na biso gouverneur Jantini Ngobila a venu du stade le quoi a venu du stade on komba mutute et comme a venu chaque dia là et ko sala biso bien parce que chaque on a ni comme venons maman moko asaka musala na mboka oyo mbule belé ne l'état na biso on aura kaine loko wana nazo senga pena kwa artiste nyonso papa Jantini Ngobila yoka kolena yoka mbena biso en tout cas to immortaliser maman Chako dia la Jackie la seule amie pour la nation congolaise en tout cas ko inapercité dans le baki dans le banc bango mingi na devant la presse ceux qui azala ki mutu moko asaki politique fait dans un dé national na Congo
parce que komona mutu banda bolenge na ye ami bonzaki pona ko éduquer mas azalaki toujours mobile na musana ye papa Jantini Ngobila to immortaliser na machako ndenge biso wa famille artistique na ye toza ko immortaliser ye to sali nzembo to koti studio parce que to moni nyuso ko sale ko lekanango nyuso ko sale ko lekanango mais ko to koti studio etikali éternel etikali bela mutu nyonso akoyoka chako tiyezo koya parce que l'artiste ne meurt pas, l'artiste ne meurt jamais. Chako a toujours gravé na kati mitema na biso et on te salue hommage na Chako na studio to kuti kokota sikoyo. Papa Jantini avait du stade et comme avenir Chako Diala et kozamala momingi. Voilà, merci beaucoup Papa Liberté. Alors est-ce que actrice ba comédien nyonso ne boya oyemba awa to eza na ba association mutwe koyemba na ningi na bonga par bato ya libanda. Maman likambote moni Chako azali mutu Kongo za monene ba comédien par exemple ba comédien za Lubumbashi bazimu oyate so ba sali nzemo mabete c'est pas association mususu à part to kanisa antepezali mais biloko mususu d'ailleurs no sanjo net no ki serum les ba bato akota studio na kota association na ye tozo le la kaka maman na biso donc mabete net safi oyeyo azaki na Gabon aye kaka pour maman so Chako. Donc, on a bien qu'à partir à Gabon. Donc, cascade, caractère, j'ai au Kama. On va couronner au message à Céléphoraya, habiter Fonamona, maman, n'a pas côté de ma belle, pour être cher. Sur la situation, monsieur Saline, on dit, ma bête, c'est un mot. Tous les d'accord, maman, habite ma bête. On va t'en la rumeur, comédien, jeune amour, les bassins, la banque, sur Bayen Bara, un moment, d'être tout ébou, tout le monde n'a pas moussoubaye, tout éviter Mamsoubaya qui est à Keito. Non, mais tu as plus de 3500 comédiens. Il n'y a rien qui n'a fait les chassants. Ce que vous avez ceux qui vont se Yemba. Merci beaucoup, chance de me comprendre. Tu as 3500, plus de 3500 comédiens. Ce que ceux qui vont se faire au studio. Et puis, il y a un quartier autour de la Corona. Il y a un bandeau à côté de l'Amulelo, mais à côté de lobby, sérum, peu à côté de lobby. Donc, mais bisous, tu as chapeauté dans NTPC. Il y a Zali, mais en situation, à partir de la comédie, nous sommes RDC. Mais sous branche la situation dans Nango, na di Tchango, na district à Tchango na bana Gilles Baginga Sen bazape na nina bango. Mais bazala NTPC kaka. Parce que NTPC nem dans chapeauté. Et donc ma bête na manangaye o ya yemba na expliquer so ba ma ya avant tout ma dans combien. Alors Papa Liberté oui, le ni les marquants et pas ma Chako. Attends au bandu théâtre, ba pièce oya sala pièce ni les marquants au mona pena que non maman oyo a sa pena au delà na cinéma. Pièce makasi maman nanga sala qui après liwa ya nkondo match matondo sans souci. Titre na zaki bijou nangai. Bijou nangai maman Chako salengo azaki na mbongo ebele. Aziza Senga on est au cours na casa aveugle. Otamwana mwana ye. Tant qu'il n'est pas marché au sein en bongo, à mon avis, marché au tchèque beaucoup de bijoux de la vitrine. Marché au bicard aveugle. Je connais au monde en étant marché à déplacer dans la chambre, ils avaient beaucoup de bijoux à bombi en alors marché à y a un bijou na ezate, à Kangisa Piron Dombasi. Ba tortira Piron au sakanate. Ba pesi chaque consabité tété ba kemem ko lukanga yena Viviane. Ba ko lukanga po bomba ibe ba bijoux na. Nganga pas kosi bango eza Piro. Bas beta Piro va maltraiter parce qu'on ça va boire Piro na zamba. En tout cas pièce macha ko incarner rôle na yo de la même. Ya mi balé au souvenir na zanango. Chaque a beaucoup la grande scène na ndako na ye. Oui, grande scène na nganto ayo ko mona ngabino liberté na poso ça théâtre. Na bi po ya mbala moko na groupe sans souci et aux amours passés. Alors, natiko maman Chako en cadeau nan. Na ke ko tipa maman Chako a zui grande sœur na propre nanda kunaye. Et celui quand on a relaxé était traité avant ce nanda kunaye pendant 7 ans. Grande sœur na futara ni mai, futara ni courant ko lien makano na boko Chako. Et loko markanga pe marking grande sœur na matadi. Tant que sango ayembango. Ko mutava so pendant 7 ans. To comment des familles. C'est comme ça na famille na Chako ando zangate na famille biso ando zangate parce que ko vanda o 25 cancer pas na ito c'est familier ça qui est makasi donc ba souvenir eza moi mingi na cité kam balé wana donc ne se comprendre qu'il y a être cher na pour grande scène na vanda pas na ye pour nanga c'est ça. Alors par liberté ba tout o baza libanda bazotinda ba message ba lobi que ceux qui peut-être gouvernement ko yamba bino pour na likambu oyo bo senga na gouverneur apesa bino ne fisque ta
espace moko boye bo exposer corps ya maman Chako même ata pendant 1 heure du temps que les kaka ndezo l'équipe boye et ça là tellement pas c'est sûr il y a moyen vraiment. Oui, c'est possible parce que en TPC, la démarche, par exemple, Soumou, par exemple, Lombe Soukari, la démarche, le gouvernorat de la ville de Kinshasa. Bien que la pandémie, le monde entier la Covid-19, mais tu respectes ces barrières, et puis l'espace où vous allez pour respecter les mètres institutionnels, pour te exposer au coronavirus pendant 1 heure de temps des étapes parce que tu dois rendre hommage. Azam Moutoumne, tu dois mort et caca non, voilà ce qui l'État sali bon, tu marcher pour l'État. Si vous salez bon, tu marcher parce que Moutou a sali lui Moussala pendant 48 ans. Si tu es Moutandengwana et que il n'a personne. Et puis avec éducatrice Yamas, combien c'est passé en TV. Nous sommes dans le Parlement, dans le Sénat, vous avez chaque bien, vous avez la pièce naïe. Alors, les catégories comme tout le monde, non. Alors, mérité, il faut un tour, il faut un hommage pour nous, digne d'un sorin, pour nous, bien, pour nous, comme ma maman, Moussala, ça qui est pour le Congo. C'est Moussala pour la famille, c'est à servir une nation congolaise. Alors, alors mérité, hommage, Madame Pena. C'est ça. Voilà, merci beaucoup. Bon, c'est à moi de vous remercier. Merci. Voilà, ma famille a aussi toujours gagné en plein studio, banda PA studio, acteur, bazakoye, mbapona ndekona bango, maman na bango, maman Chako, atika kibiso pendant le 15 juin. Alors pour ça pena maman na biso maman Safi, akenda bongo koma kovana na Gabon. Maintenant yoki kaka sangwana bi non. Mutu mususu maman Chako te. Na okoka kolela musika te malamu na iya na papa si ya roya ba voyage ya corona na iya kaka na mona maman Chako en live parce que na yoki na sangwa maladie te. Maman Safi bonjour. Bonjour ma chérie. Bonjour. Mes condoléances. Merci. Maman Safi s'est déplacée pendant la Gabo hier. Au bio okokolela maman la musika te maman mona parce que oyoki na sangwa maladie te. D'abord sangwa na ntongo komela ki. Sangwa komela ye kala ya pasi. Mwana ngazeli ngayifunga mama Chako. Ayesingo mama nzeta ba obekuwe ngali nzeta ba obekuwe. Nzeta ba obana ebike ba obana nzeta mwa munene za na ngaliema. Te mama Chako. Ana nzeta ana poisson d'avril. Te mama Chako kufi ya solo. Kota na ba feso ko na poti na vérité mama. Sala inga passe makasi. Yoki na sangwa maladie te. Non kaka boye mutumba moko akufa. Donc esala biso passe makasi ko bungisa mutu la mama Chako. Actrice monene pe ya tongo. Sala biso passe makasi. Bonjour pe temps ya ko tourner na ye. Oui, tout tourner na mama Chako ba film ebele. Pièce nini au beau travail pe na ye beau tourner au mona pe na que marquer. Ba film to tourner na mama Chako eza ebele moi kala. Donc faut na raisonner pour ba titre za rebelle ta quand to tourner ba titre za ebele producteur na producteur ayaka na ba titre na to tourner ba blo msupamba le sombo na ye ya ba ki ya ba nzonzi kande to sala eza ebele kande to sura so titre ye na en plus. Alors occupe moi temps on va na mama Chako et loko nini o retena pa na ye attends no show yo panzi kembeni na ye. Oh ngana retena mama Chako abanda ko pesa so conseil. Boza boza na tournage ya ndo koma pe avant. Sora komi au mona lukino terrasse mombo ya bandi obandi ko yako place ka dombo. Oya okute wana bi. Oya okute bieto yo kan to kuta na ndeti awa. Ya déjà avant beaucoup tu déjà vendu. Tant bino bogo ya wana avant tournage banda. Mama Chako ndo pesa mino conseil botala biso ndenge to banda musalo yo. Vous avez bien amitié, le loto colu, il faut vous aller à bolingo et surtout bolingo, respect, balai qui faut banga ba mikolo, dans un autre ça soit conseil ming na makamba musala. Azaiki en tout cas bien malam et belé. Alors à ça les sociétés donc on les locaux ça la terre les toyoki paris dans l'hôpital ba négliger qui est ceci là pour le bani parce que ba mosusu ba pas faute na gouvernement ba toka ma marche ko ba ko fana ki boete est-ce qu'il y a moyen gouvernement pour nous comme solution à créer pena pour hôpital mo eza ko na kaka ba comédien je sais pas ici ka na ba to ba do lo ba mingi
eza bien pour na idée wana gouvernement soki asali yango ezala bien makasi me nga mpe nayokaki banéglige mama Shako na hôpitali wana mpona nini bato bazowelela kaka mbongo po botraite mutu soki aye malade boweleli nanu mutu botraite ye parapo mbongo eyaka nango nsima tokumisika nzambe parce que ye moto apesaka ye mpe moto azwi pema ya mama Shako molimo na ye epema na kimia. Voilà, merci beaucoup. Je suis avec TBC Mobali ya mwasi moko. Tolobelaka sur comportement ya ba comédien na matanga mama Shako. Ndenge batbande ozelele zala. Kaka na debi boy mam déjà komi ko bebe bongo tina suka. C'est que jour à matanga to mo musu ba ta ba kaleson. Au comportement ya ba comédien bande déjà mama Shako akufa. Mama Shako akufi azana na kati kuto mort no ba memiete. Mais ils a ba comédien musu olela aza ko interroger ba ningano baza ko lela. Bazo solo là, parce que la minute babi que matanga ya mama Shako et comme nango barbecue. Muto a confié pas même tout à 4 jours. Mobile moi Simon. À vous, comportement la bino, ba comédie et ça la Sony. Bon, et ça la Sony ça la Sony bandaka. Et ça la Sony mais ça la Sony. Pas s'attendait était que la mama Shako tout mambo ko ki koleka par rapport à grandeur ya mère. Bon, moni elo ça la biso boye, izana nous izana un an ya ki moté mabe. Ki moté mabe na ndengeni. Mais tout un autre dégât à côté. Na tout interview mo ya mama nani mama Loso abi mama Shako baza azaka ene na ye aza ser oyo donc mais ça rapace ngai na eba ite ke mama Shako kufi na vanika téléphone eleli masa na Belgique général 100 tabenga ngai ke ete biso baoba ikoi baoba o mama Shako kufi na benga na kenda ko piste na leka mama na résidence place mère azalaki yaya naibisa yo ndenge na bana ko kanisa yango na moni sur place na ke kuna bato azolela bato aleli ya wako ya mama Shako mais après ça va coller oui sur na barbecue les hommes ambasso maman au moins tu le barbecue yaya nga molanga pe nga banga mutu te nga banga mutu nga ba vérité et puis ba ebinga très bien après ça va coller mbala mo na terrasse yela bisoni 4 yela biso boy c'est la biso poulet soso kala mi pas mais 4 ditamera daime ba mo senga ba poulet mayo ba décaser ba 3 caser pour ba yo tano degré grandeur ya muto akufite so azanani muto akufi pas même des habitants ba monsieur to la ta ndenge nini yo ni d'ailleurs luka ba uniforme ba ne ba uniforme ba misote to tsa boy et puis au moni jou corps obima o tala au monde ba tapage ba osala et en plus ba miso ba za wana ko ba carro ba et puis ba carro des belé bakar na bango te ba ko louer tu es que ba surtout ba comédien ba comment on vivre comment bakar comment on ko alobi na yo ba louer bakar comédien na bakar danger yebi wana yo fungola biso to ndi na yebisu yo ngala ba vérité mutu mo ta tindela nga code pas momi na nga mikili na tindela bo mutu ta pas momi na ba masa na ngai et puis na mort ko mona bakar wana ya ko defa mais bilamba ya normal mais bakar ko defa et en plus au moment to studio tu ko yemba mama jato to yo yemba et c'est mitema na maza oso mitema maza mabete et beto zo mo ba yemba na mingi ba kanisa mama Shako ennemi c'est marambo ezali ko nzambela ngai mingi ba kanisa mama mingi batonga mama Shako bazala ba tie ba la casque ba zo yemba et puis ba songi mama Shako botate ngana et puis na zo tonga artiste et lui bien côté mama Shako tiko bote iya solo et lupango na kutu alongwaka déjà te mama lupango na yoki mande bati matanga place wana tala dégâts qui songi muto de akele na mboka ba wa mais ba tonga mowe ve dadi ano ba elo a paix son âme dadi oyebi dadi dikamba ano ba elo moso to vana bileki na nga mboko passe ali na mona moso passe ali comment c'est fait que bozo tonga mama oya yo mama na bino et puis la mort ba plus maman mutakala mbolumboti na mort so yo kango est-ce que réellement c'est non mon côté attends na Facebook et puis à côté mort yo so ba innocent kaka ba comédien est-ce que yo comédien muninga no comédien ku filmer pas puis maman di susu et le kwana isali biso pasi makasi isali pina pasi makasi donc ba comédien ndeko na mwasi ba ko sa yo te ba comédien ba lingana kate. Alors vous retrouvez dans mon temps côté, vous landela été. Nambo mère kuta kufi kutu balandela kutu. Mari misam balandela ka bakanga ka ba. Yo mari misam. Yo mama Shako mari misam te. Wala mari misam.
Et puis derrière maman chaque conseil ba konzi bazate. Parce que Marie Moussa Balandela ba bimsa ba. Na hôpital cinquantenaire, so ministre Koufi. So ba yena minako ministre c'est ba place etondi. Mais ya maman chaque ba yé pas ba tchaté no place ba benga esimité ti ba tiango na ba changement na ngalema. Pour ani quel y a sabotage. Fallait docteur ou ba interpeller hôpital ba kanyango. Mais ça dépend ba taté ba comédien. Ba soka ba comédien. Ils ont propreté. La place na bino pena réellement. Non. Exact mais to sepeli sarabango neti maman chaque sepeli ça va konzebela mboko. Tu vois? Mais si quoi pour l'interrogation tu vois. Et là on a aussi ngala ba konza mboka. Bosunga ba artiste comédien, culture et art. Pas qu'on a le bango de tout ce que tu fais na biso inutile good. Yeah, inutile good. Merci beaucoup. C'est bon chéri. Voilà, bande ko amba otu kolanda ba réaction ya ba quelques comédiens au baye awa o to moni na bino pe bomoni boyoki pe réseau et salut que ba comédien mususu ba yate ba mususu ba zalaki ba Michaeli donc bino moko boyoki il y a des gens ba outi de part et d'autre mamsu oki maman ça fait outi Gabon aye ko la maman chako abia koka kotala na musika te il faut amona en face. Je dis papa liberté à lobby ba bien fait à maman ndekone a pas na 7 ans vraiment ça fait mal vraiment et ça la passe au père de maman lokwa machako nga ba no bengi maman ngozi ya biso a parce que na grandeur machako biso botami to koli to yoka maman chako to tala ba pièce na ya kala o ba cassette wana donc ba bloma bo ba maman ba expliquer biso que maman oyo ça la pièce non to koli pe le to mona maman chako na ba théâtre sans souci to mona na ba ntonzi vraiment ba non ça biso bien une maman qui se respecte toujours libaya toujours akangi liputa la mutu donc ando la style na effort mais banga sinati liputa na taka loka masha koninga lata vraiment asa maman moko na ba o ba vanda ki na ye atiki pe mon nonse moko boina bano ba ma yelo ba vanda pembe na ye batika lipe na mo eloko moko boina ba retenir pe loko moko boina par rapport ya comportement ya maman par rapport ya makambo o maman bande koloba ndeka baloba que l'actrice ne meurt jamais. Ba film na ezali ba série na ezali ba dernier tournage na EP oya tiki ezali donc rotala kaka to consommer maman que ton âme repose en paix o tika livre vraiment gravé na motema na biso to ko bossa na yo tenza mais a consoler famille biologique ba consoler ba acteur nyonso ba actrice nyonso ya mboka na biso vraiment matanga les gars bien to boy désordre parce que ceux qui désordre les autres tanga bino na ba kombo ah bo ça l'appelle na FIG na IGF maman mbongo matanga ebimsaka ba problème o to liaki o ba tozo landela to kotanga ba kombo na bino a bo se respecter si ba président na nenga bien parce que macha contrôler le roi jeune fille te to le na nenga ti maman na ba respect nyonso parce que bobi ka mo we ikuta rasu na respect koleka donc respect faut leka tala maman kei to komona eli susité et si pona ye et si pe pona biso maman kei na ye to asu le loko oloba te na bato so lo ba ki négligence ezai kara volonté ya Nzambe parce que c'est qui volonté ya Nzambe te donc banga basimba linga kaka bika alors botika na mi bilobela maman déjà kei na nyonso to ko sala eza na ngo pamba maman déjà kei mais ngape na okama comportement ya ba comédien yo ye pona koyemba pona hommage à maman chako kuti presse ba cho micro yo linga ba jeu na te bosko yo sani so tiba kuda presse ba kanta nini to éviter ba en fait ba comédien vraiment ko se comporter très mal Niramwana Drojongelango après matanga. Nous to finalement ba dossier parce que toi na mawa. Na bato bana mawa na nenga solo ba sentir douleur que ba perdre l'euro morobo et c'est grave. Mais dossier on a pour retenir ango et ça à suivre. Merci beaucoup Amira Kinzi de kana bangano eza pour la vie. Merci beaucoup à la patronne. Merci beaucoup na bato bozo benga pona koyeba toujours maman chaque nenga eza ko kendele émission yango yo image yango yo boyeba que dans quelques jours awa bon déjà nzembo eza bongo na 4 yo yemba pour l'association à Tokanisa. Hommage à Maman Chako, Bourgeois en intégralité, calamité, parce que il y avait déjà des comédiens, l'équipe a défilé, donc vous allez après brancher aussi dans la télévision, Bourgeois, Club Wana et ça la bien bien. Le programme Nyon se déroule que les matins et que ça a bon diffusé la 4e chaîne de télévision. Alors d'ici là, portez-vous bien, restez branchés sur votre chaîne en droit.